Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na o etali état de santé ya Tshisekedi wa Mulumba pe tokoyebisa bino bamakambo oyo bakombata bazali kolinga kobomba yango na ndenge ya sese. Kasi tolobaki ete radio Zoomel 1000 ezali radio polele pona kotalisa na bapeple esika bosolo ezali. Bandeko babolingo boyokaki ndenge nini bakombata babandaki koloba ete ono babelge to ba-américain babengisi Tshisekedi po ete balingi bapesa ye kiti ya bokonzi. Bamosusu balobi gouvernement belge ebengisi Tshisekedi po ete bayeba ndenge nini ya kopesa ye kiti ya bokonzi. Kokamwa po ete ti lelo bato mosusu bazali na poto ba soi-disant bakombata bavandi kaka na poto tika bavanda me mingi bayebaka teke ntango bozali koloba gouvernement belge ebengisi Tshisekedi me mingi ti lelo bazali koyeba teke ti lelo ndenge ezali na Belgique ezali na gouvernement te kokamwa bandeko me balobi ete bavandi na poto me tala ba déclaration na bango bazali koloba ete gouvernement belge bandeko boyoka vérité oyo euti epai wabino radio oyo ezali radio ya bosolo oyo ezali na source oyo ezali kopesa bino basango pona kotalisa bino esika bato balingi kozwa makambo kobomba yango na se. Radio Zoomel 1000 ezali wana pona bino pona kobimisa yango polele. Bandeko babolingo na minute ndenge tozali koloba il faut boyeba yango ete Tshisekedi wa Mulumba état de santé ezali critique. Tshisekedi wa Mulumba ndenge azali wana bandeko mingi bakanisi ete aye na voyage moko po ete aya kosolola na bakonzi ya mboka Belgique me ezali ndenge wana te bandeko. Tshisekedi ya Mulumba problème na ye ekomi mwa mobulu ya santé yango na omoni ete tango akiti na Belgique pona kokamufle balingaki te bato bayeba baye kozwa ye na sous forme ya cortège pe bakotisi ye na motuka mbala moko baleki na ye na minute ndenge tozali koloba azali deja na hôpital azali kozwa batraitement na ye. Me lokola bakombata bazali bazoba mingi babolole bakomi koloba ete président na biso bake na ye wapi? Président na bino ndenge azali wana président azali na état de santé malamu te
bino moko bozali koremarke te ntango ayaka na poto awa ntango ayaka kosala batourne na ye bobandaki komona te ndenge abandaki kovanda ye omona te ndenge azalaki soki avandi komona avandi na mopanzi kote ndambu ya matako esali nete mati likolo bomonaki yango te yango na tozali koloba ete bozalaka nde na verite boyebi yango ete problème ayeli ezali likambo ya état de santé na ye ezali malamu te botika nde kokosa mokili boyebisa bana ya kini verite kuna na Kongo ete Tshisekedi aye nde mpo na problème ya santé yokanisi na minute oyo ndenge baelektio eza na mboka bino bosi bomona négociation nini babengisa mutu mpo bayebisa ye baya kosolola na ye mpo baloba ete après Kabila botika bamakambo ya lokuta yango na omoni ete bino bokei na aéroport mpo bokende koyamba ye baye bawamboli ye mpo ete balobi te soki bapeuple oyo bakombata oyo na ndenge kaka bazalaka bato ya badésordre ntango bakoya minute oyo bango bakobanda kolekisa ekoya korevetse okomona ete Tshisekedi akoya kokwela bango awa yango ete bazwi ye mbala moko direct ale na minute oyo ndenge tozali koloba azali stationné na clinique quelque part mais bango lokola bayebaka makambo te ekoki kozala pe bakombata bayebi na bango mais na liboso ya kamera bazali koloba makambo mosusu mais bango na bango moko bayebi ete vie na bango Tshisekedi état de santé mobulu papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo il faut boyeba yango ete mboka na biso ndenge ezali wana ezali mboka oyo bolobaki démocratie il faut ekota na mboka bolingaki makambo ya démocratie alors na kati ya démocratie il faut vérité ezala na makambo nyonso tango bino bobandaki kolela démocratie bokanisaki démocratie yango ezali mpona banani bokanisaki démocratie yango ezali kaka mpo balobaka vérité ya makambo etali Joseph Kabila na gouvernement na ye oyo ya bino soki ekomi ete baloba vérité bokomi nde ya kobombabomba jamais na minute il faut boyebisa peuple vérité bandeko Tshisekedi ndenge alongwaki na Congo azalaki na problème ya santé tango baye na ye bakomi na Belgique lokola bakombata mopepe yango ese bimaki bapanzi deja sango mpona kocamoufle babelge basali cortège ndenge cortège présidentiel ndenge eyaka cortège moko ye kozwa ye baboyaki ambulance ya kozwa ye po ete epesa panique te yango wana bazwi ye bongo bandeko modèle bazwi ye vert donc ndenge azali wana akendeki tout droit ti epai ya munganga alors bandeko ata bazali kobomba ata bozali kolinga koloba te mais boyebaka ete jamais na élection oyo soki état de santé ya Tshisekedi ezali malamu te peuple ya kokende kaka po a voter po ete oyo Tshisekedi non boluka nde moto mosusu bopesa biso ye na IDPS po ete bino moko boyebi ete vie na bino problème bandeko babolingo tellement Tshisekedi azalaki malin ba problème yango ebandaki déjà bien avant mokolo akendeki kotika candidature na ye ntango akei kodepose candidature na ye na retour bayebaki déjà ke état de santé ya Tshisekedi ezalaki bien te mais stratégie nini bato ya Tshisekedi ya IDPS balingaki basala ntango babandi koya bakomi liboso ya nini ya PPRD donc bakomi liboso ya ndako ya PPRD oyo etali ba makambo ya parti ya PPRD bato ya IDPS basali neti bafrene susi na bango ezalaki nini tango babandi attaque na bango bato ya PPRD ba répondre po ete koma neti ba échange après sima baya koloba ete bango nde mutu basali mpo ete batushaki Tshisekedi yango Tshisekedi akomi na baproblème Dieu merci esalamaki mpe bongo te
Tshisekedi ye moko na ba problème na ye ba ye kotala kaka balobi non. Soki batiki kaka boye le vieux moyen te. Yango no moni ete bakotisaki ye na vie na Kinshasa ne. Ah vieux forcé kaka vieux tambola tampo ba mona to tambolaki. Te po ete ezalaki question ke bazwa ye ba tient na chaise roulante. Ba tient na chaise roulante mais bato ya IDPS bakontestaki balobi te il faut sala kaka makasi ya tambola. Yango no moni ete tango bakomaki ne na aéroport njila asali makasi ya tamboli mais bakotambola moko kaka ya bariske na ndenge akotaki na avion mais tango akomi na Belgique esengaki ete 1-1 esengaki ete en tout cas il fallait baleka na ye rapide yango na basalaki système wana basali G na ndenge ya cortège baye kozwa ye alebake na ye rapide donc ndenge azali wana toyebi te soki mpenza biso na Congo tokozwa tokolinga topona président oyo azali na nzoto na makasi ou bien tokopona président oyo azali déjà na problème ya santé. Bakombata bozala na vérité Tshisekedi état de santé na ye ezali malamu te. Pona nini kokosa bolobaki ete yo bolingi démocratie mais démocratie yango bokomi kobanga koleka nzela ya démocratie na ndenge ya bosolo. Bandeko tozali koyebisa bino cortège wana ndenge bazuye bakei na ye mbala moko tie pa munganga Tshisekedi ndenge tozali koloba na bino état de santé mobulu wana nyonso to ezali ba masumu bazali kofuta tala ba makambo bakei kosala na Congo kochamba moto na banini ya IDPS après koya kokosa ete bato ya pe perdre nde mutu basali yango mais na ntango kotala ba arme de crime oyo esali ba makambo ya kotia moto na nini ezali kaka ba arme de crime oyo bato ya IDPS babundelaka na yango soki bakemba makambo na bango. Yango na tolobi ete bandeko ba bolingo bakomi na suka toyebisaki bango ete nzambe ya kobanda kokonfondre bango pomona kaka ke baignora bato mobimba baza na poto mais yoko makambo bazoloba bazoli biso président na biso bakenda ngo lelo nde bakomi na besoin ya président na biso kozanga koyeba bakongole bavandi na poto tika kaka bavandi makambo ezali koleka bango na mopepe yo kanisi mundele nini akende kozala na besoin ya Tshisekedi po azwa ya ayiba boyo bayibi biso président na biso sikoyo nde bakomi na besoin na ye. Bandeko azali na état de santé malamu te yango bayaki kotala eke balingi te ambulance ye lokola bosi boyaki balingi barevese yango te bazuye sikoyo na ndenge ya cortège bakei na ye ndenge azali wana ntango mosusu ntango bino bozalaki kotepatepa kolukaluka azalaki deja na maboko ya munganga. État de santé ezali malamu te bozala nde na vérité ifo bolobaka botika kokosa lokuta nde mabe. Bandeko yango na tolobi ete bakombata oyo il faut basalela bango école moko ya monene po baapprendre bango makambo ebele bavandi kaka neti bato moko bo bayebi rie bazwi président na biso bakei na président na biso basali président mais bakei na président na bino basali président na bino bozomona te bamakambo bozosala ezali buzoba. Tshisekedi aye deja ya kolemba yango na batelaki balobi soki totiki kaka vieux boye abima esika bato deja basi bayaki ekozala somo yango na babimisi nga na ndenge ya kulisi na ndenge ya moyibi bakoti na mutuka mbala moko akende komona munganga bomoni makambo yango ebandi deja. Alors bakombata botika makelele tolobaki ete radio Zoumel 1000 ezali wana pona bosolo bino batu bolobaki bolingi démocratie lokola bino bolingi ko pratiquer démocratie yango te alors radio Zoumel 1000 ezali wana pona koloba epai ya munganga po ndenge toyebi bino batu ya IDPS na président na bino Tshisekedi ndenge toyebi bozalaka na bino batu oyo ya misu makasi aza pe mutu moko soki awite pa munganga wana ayoki mwa makasi bokomona mpe koleka liboso ya bajournaliste abandi koloba mpona konie mpo toyebi ete bokomona bino kaka bato ya lokuta mais oyo toyebisi bino ezali vérité mpe tozali koyebisa na bana Congo ete boyebaka yango ete
oyo nyonso bazali koyebisa bino Tshisekedi aye babengisi ye awa na bakonzi ya babelge oyo babengisi ye na parlement na gouvernement ya babelge boyeba yango te na Belgique gouvernement ezalaka te. Alors gouvernement nini wana ebengisi Tshisekedi? Wana ezali bastratégie ndenge basalaki yango ntango akomi cortège ezwi mbala moko baboyi ambulance ya po ekopanike bato. Donc na minute ndenge tozali koloba Tshisekedi état de santé ezali malamu te. Mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai lisusu maloba. Bandeko pa bolingo tango toyebisaka bino ete bakombata bazali babolole yango na kibolole na bango pe ezali komonana. Omoni bango ndenge bakei mbangu bakei kosopana na aéroport balobi nini ete gouvernement belge ebengisi Tshisekedi po baya kosolola masolo après Kabila. Bandeko oyo ndenge babengaka bandoto ya baba yango ete bazalaki koyeba te tango Tshisekedi azali koya azali nde koya kozwa baswe epai ya monganga yango na tango akomi babelge baye kotala kaka balobi soki totiki kaka boye modeli bato oyo ndenge bakoya koyamba ye na ntango oyo bazwaka ye na ndenge ntango bakobanda kopose bakestion na ntango kozwa bandeko pere oyo ya koya kokwela bango awa po ete ezali likambo nde ya komona monganga bandeko yango wana bafiakoli ye kaka mbala moko ale baleki na ye balingaki te ambulance eya po ete bamonaki ete soki ambulance eye ekopesa mwa mobulu ale bafiakoli ye kaka neti omoni kaka ndenge bazwaka bato na ndenge ya cortège mais directement hôpital ti ndenge bazalaki koloba na bazoyeba teke vie na bango deja na kati ya hôpital consultation moko d'urgence bandeko yangana tolobi ete bakombata ifo bozala mayele mingi bandeko babolingo tokotiela bino sikoyo babilili botala ndenge babolole ya bakombata bazali kuna na aéroport baza kolobaloba pe kolukaluka bazali koyeba te eke vie na bango chichi état de santé mobulu bandeko mobulu bandeko ndenge baye kofiakula ye pe bafiakuli ye mbala moko bakoti na ye na bamituka pia baleki na ye ono ndenge ezali wana bayibeli biso ye lelo ndenge ekomi wana bakomi komona neti président na biso akomi na valeur eske liboso bayebaki yango bandeko tala mwana mwasi oyo babozo bazali koloba valeur ya wapi président na yo azali maladi président na yo ozali koloba président mama ye azali maladi bandeko yango nomoni ndenge baye kofiakula ye wana bakotisi ye na mutuka bake na ye na minute oyo mama ozali koloba azalaki deja na maboko ya monganga bazali kotala ye batension banini po ete ndenge azali wana ye azali moto moko il faut azalaka na ye mingi awa na poto bino kaka nde bozwa kolukela ye makambo vie forcé bokomona ete ere moko mpenza komona vie aza koloba ete nalembi ete forcé kaka po ete soki olakisi yango bato bakomona te bien te banini forcé bomonisi vie bato pasi vie chichi wana kaka na baje ya vie forcé alors que vie aza na ye ya kolemba mpona nini boye bandeko babolingo na minute oyo nakosenga na bino botala ndenge bakombata babolole bazali kolobaloba me bazali koyeba te information oyo tozali kopesa bango bayebi ata yango te me bazalaki kaka wana po ete toye kozwa vie chichi bino bokanisi ete tango bino bokendeke koyamba vie chichi ndenge bomesana koloba wana ezali bavoyage mosusu abandaki koya me mbala oyo ezali voyage moko bandeko oyo voyage moko balobaka ete voyage express oyo wana ke soki kaka na minute wana ndenge botelemaki na aéroport ovie chichi bakestion banini omonaka ete moto akweli bino wana mpe histoire esili yango na ifale kaka basala systeme wana baye bafiakuli ye mbala moko bakoti na ye na bamutuka wa baleki na ye bandeko makambo tozali koyebisa bino liseki ezali te lokola tolobi ete bango lokola bazalaka bato ya minoko makasi mpe bato ya lokuta bakoki mpe kosala soki vie chichi azwi mwa
force ale balobi kaka vie bima liboso ya caméra lokola déjà basi balobi likambo ngo batu bane mais oya biso tolobi nde yango wana oya koya kosalama na nsima toyebi ete ezali kaka babiloko na bino bozali kosala mais bozali nde komikosa nzambe akobanda kaka koconfondre bino. Papa Botamba tiela biso babilili totala ndenge nini babololi oyo bamakambo babandaki koloba oyo ozomona ete bato bazali koloba ete bango nde bakambela biso kongo ya lobi kaka na bozoba oyo bazali na yango. Image s'il vous plaît. Luka papa na biso président ya Congo komi na aéroport omoni ke baboya bimata na place publique ebimaka bamemi ekote moko boye leka kiti na tarmac bavoiture ya mesi ya mwindu ya babelge wana bamemi balimesi baende na hotel Marriott tokoma kuna bamercedes yango elimwisi elisudo tozali awa eperdema toluka président tozomona ye te donc akomi moto ya likolo donc biso tozali kaka tia koya tozela ye kaka bongo balani bazwi atani na banani aza na basécurité ya l'état sécurité belge na mercedes mibale na girofane likolo bakei na ye bazwaki na tarmac abimi même pas place bato na public balini kokita avion directement bakei na ye tokoma kota hotel Marriott place bayaki tomoni bango lisusu 2 mètres efile sur vitesse donc toyebi mpe bamemi biso président na biso te makambo yango eza tozela kaka yango totelemi awa tozozela ntango akoya omoni akomi nécessaire ya moso totambotambo wana na basaki na maboko banini lelo oyo bakoma obotela biso oyo tozozela ye bamele biso ti mokolo otela kobenga jamais marre boyela bango président tozele a ça va ingeta de la vie kalaté enfin déjà la carte mais vie ndenge nini na tarmac abungi na hotel abungi non babungi si batie na sana donc sur était za na couloir balingi to mona vie te nazo comprendre te biso to komona père ya révolution congolaise donc bango bazo bloquer biso à partir à aéroport qui awa to mona yete via autozo ba traumatisme ya baku ba combattant na ye bakufi na ki toye to mona vie donc balinga te bechichi père ya révolution azozo kiti ya bokonzi ane oyo balinga te wana eza détermination à peuple. Merci ngenda viaza aza vivie bayibaki identifié na aéroport mais identification ngo tozo babombi bazobanga nde impact ya quel chaleur bon yango lelo bazobanga bon bazobanga mais via sa lieu plan président ndenge nini omonika akomi président sûreté de l'état ya protection kanami bapesaki police judiciaire batie base ya rouge ye sûreté de l'état code ya code personnalité babenz pena ya palais royal vraiment ya bango yango nga moko témoin moto namoni awa aza témoin nazoloba namoni awa na hotel Marriott namoni moto liboso na yaki awa des benz ya palais royal des benz vraiment noir na saison ekenabe président et puis tobeti maboko na biso na monsieur le président père kudakamwe mbano bakomi andeni babeke tosawa sûreté les combattants toujours Maël c'est tout ensemble c'est ya KGB Gestapo tout ensemble même père et l'équipe dada merci weti loba yo muto tanga kombo ya mama ya bato na interview na yo ozoki yango wapi nana tunaki yo ngai nalobaki komba ba combattant d'abord je donne un héros symbolique à quiconque oyakoya na image ya weti avocat du diable lingala swahili te kombo ya mama otangaki kombo ya mama kombo ya mama oui mama Mbemba otangaki kombo na mama Lili yo moko pesaki mise en garde na MLC bongo mama Mbemba za na fonctionner na mise na MLC eza source na ngai yo ko poser ngai te balobi zela nano balobi balingi batu nyonso bazala na sima ya vie chichi
Pour la peuple, c'est le peuple. Oh, Yarozala, la Simavie, Chichite. Peuple, et Rozoa Makamouana, na Maboko. C'est ce que moi j'ai posé la question. Balobi Boye. Et puis, Thomas Loaka. Après, si réponse naïe, je suis libre aussi de poser les questions. Oh, vieux, Batunio Makamouya, moi si, quoi nous t'as combo ya maman. Est-ce que dans un tribunal, il y a comme juge? On a comme un tribunal. Il y a un journaliste qui a posé question. YouTube, c'est quoi? Et quand tu as mon esprit là, on est comme ça. Que le peuple voit le vrai avocat du diable. Si j'ai fait l'interview, j'ai posé une question à Thomas Loaka. Non, au Tchaki Combo, il y a moi si à Batoui, pour Nani, il a interview na yo. Moi si à Batoui, il y a une femme respectable. Pourquoi au Tchaki Combo naïe? Qui a la poto, la poto balobi. J'ai mes sources, Babatou Baloba qui j'ai mes sources. Merci. Donc Patrick Chibang, on n'a rien à voir dans ma Kamouana. Binomoro Bomoni, avocat du diable à Lobi. Patrick Chibang. Est-ce qu'il y a un Patrick Chibang? Ala Kisangai a interview. Ah, vieux, tout soit Nawatika. Moni batu baye belé baye ko yamba papa mais ba kondiambo ko yo babombiye ba kenaye combattant déjà expliquer nous expliquer ba la kinde nini ya arrivé à vie ouais bango te quartier à vie bango filmer quartier à vie si on est dans un hôtel là, via Zate. Oh, sécurité bien informé. Ah, ok. Et bon, à mon avis sauté. Ok, Ingeta, colonel Braddock, le colonel Braddock. Toujours voilà la sécurité, Nassima vient ailleurs. Alors. Ndeyeni biso to combien à Boti siko to moni viété depuis 6h du matin. Bon, en fait, comme à banda aéroport, normalement fera qui ndenge zaki prévu ndenge ezalanga que to zana vie to escorter vie ti ba koto mais sécurité nationale. Ya tchaza déjà parlé. Bango baé ba zu makambo mais ba kota que déjà tina tarmac ba zu vie bon. Ça considération mo ya kitoko do ba zo considérer que bon voilà sikoyo bazwi makambo en main quoi que président de la République ya Congo to kotike bote do yango moni bazwi place ba kena pe to yebi venante bazo protéger na la haute sécurité quoi bon voilà là on a rolo ba yango la mais tout ça toujours avant to vendre calme faut tout monde na président na biso oui Ingeta baya nyonso balipe tous les ya bazawana oyo boyebi boloba toye awa depuis 6h toye kosala nini 5h na bapalais talakaka autoroute déjà à 5h du matin et surtout qu'il faisait pas beau bon il n'y avait pas le bon temps quoi. Donc tout tamboli na sabambula wana banini to bundi to comme l'aéroport pour il fallait qu'on m'attrape tout le matin. Mais pour comme on a biso kaka d'habitude tout ça la sécurité à vie. Mais tant que comme il est là tout le monde pendant qu'il était ici c'est comme une neuf. Oh bah ouais Rwanda mutubayi. Bon on a logique ya sécurité n'engé singaka. Ce qui président baninga e pa na bino bino ndem tubo bateli. Alors liboso ba bana batela vete za la kibiso. Mais les comme siko ba ba ko batela vie. Donc la kizike ya comme président Congo yango bango doit battre po aye na mboka na bango yango moni que c'est peli mingi mais toujours encourager ka bino bana kini bolembate rendez-vous le 5 décembre na aéroport Anjili nous on a rendez-vous to ko banda marche wana na aéroport Anjili en face à Kanseta ko to banda marche wana ti na Seni to kende ko yiba makamunyo surtout le 5 décembre rendez-vous le 5 décembre na aéroport Anjili. Grande marche Zawana. Ingeta. Merci. Ingeta, chargé à sécurité des combattants en Belgique. Depuis 6h, tout dans la Libanda. Oui, tout ça, toujours à l'attente.
bato tukoloba si c'est comme 9 bino mo boyebi banaki oyo wana ya Rwanda boyebi sika bozongisa ye kozongisa ye oyo wana ya Burundi toyebi sika tozongisa ye oyo wana ba melili keke bopesa ye mili boye calmer Bami tongo oyo bon mais bino moko bozomona kaka depuis 5 heures du matin que omoni mobilisation ya bato nyonso veut dire eza kolakisa ke 9 ekomi nango 6 lokola 9 ekomi 6 bino moko bocomprendre yango alors toza na mposa ya koloba mingi te alors toza na mingi ya koloba ke bocomprendre soki moto azoloba na bino ke o bazosala c'est bien mais bozomona yango mais il faut ezala na figarité veut dire il faut ezala na efficace nango po tokoka progresser mais aza mwana mboka te c'est tout tokangi déjà bango ozosala nini mama combattante maman José toza kokotize awa boye mbongo oyo po tocontribue na nene na chaîne télévision oyo batumbaki kuna na Kinshasa totinda oyo ya biso pe part yango wana. C'est bien, toujours ensemble. On est Félix Plazawana, ayaki na Facebook. Tongo. Facebook iko. Tu passes en direct là, directement. C'est ce qui est bien. Tu m'as tongo tomoni vete. Non, via yaki oyebi yango bien que via yaki makambo ça son niveau biso kanisa te. Makambo comme na niveau mususu. Cela veut dire que le niveau a commis, via comme déjà dans statut, il y a chef de l'État. Il y a une sécurité et comme on a sûreté belge. Raison pour laquelle vient tant que commis président a commis un avion, sécurité belge et qu'on soit un pied avion. Basuye, babimi na ye na porte privée. Pour aller des citoyens ordinaires comme tout le monde par mesure il y a sécurité. On ne sait jamais dans l'aéroport. Alors on a niveau de service et renseignement pour la sécurité et on va préférer papa a sorti comme on a marqué l'aéroport il y a un hôtel Marriott il y a là qui prévu après avoir pris place pendant au moins 10 à 15 minutes la sécurité belge va jouer un coup de fil va bien ici papa au monde azali moto on est tout ko le homme ordinaire comme homme d'état pour accueillir mbala moko na agenda na calendrier privé na minute to éviter abimi pe na aéroport sans formalité asali ba formalité te ndenge mutu neti yo na ngai toko kosala ba cacher ba nini te abimi avec tout un cortège mindele baza conscient bayebi ke baza na mutu nene na mboka na bango à partir à lelo tango tozo loboyo bino tozo landa bo talaka bino moko biso moko toko ko approcher sous président na biso te parce que aza mutu moko au même titre que ba Sarkozy donc voilà. Là, il y a des activités autour de la il va rester contre vraiment dramatique. C'est pour dire que la grande bataille arrive, il faut vite rentrer au pays. À part Belgique, il y a un peu comme ça. Oui, Amérique, Canada, donc en Amérique, le Canada et les États-Unis. Ici en Europe, en Allemagne et tout ça. Okay, merci. Bon, il y a un monde qui a besoin de information. Évitez ce bord le banini, ce va être ceux qui n'ont pas de moyen à éviter. Tout ça n'a rien. Voilà Congo viva! Viva! Voilà Congo viva! Viva! Voilà Congo viva! Viva! Bien, on s'est fait du comme ça. Et pour la Yamba, on continue à vivre le président du Ségué. Et puis nous pouvons bosser à l'unité, nous avons et l'équipe d'Amboka, Mikolo, Kinshasa. Dans le conflit, dans le Zoki. Pour la Wana, c'est toi qui va à disposition. Dans le Colomboka, Oyo. On a Rayamba, ça c'est un état de droit.
tozoluka tosala mpe mpa na biso tokolobi na bato ya sécurité ke boassuré sécurité ya moto bango bakosala mosala na bango ndenge elongo balinga eza lokola epa na biso donc azwi badisposition mpona sécurité ya mokonzi na biso même soki tozosouffrir nango ezali bazosala mosala na bango donc tobana nani koremercie bango ndenge bandimi basure sécurité ya lider na biso bana mboka bisala biso mwa mpasi po toyi tomona mokonzi na biso toyamba ye bango basala mosala na bango tondima yango nde message ya liboso na pesa donc bazwi mokonzi bazwi ye na ndenge ya niveau ya sécurité na bango na bakritere na bango bamoni te po ezala ndenge wana azwa ye na tarmac aya na ye mpo na kati na biso toyebi te oyo akozala mondulu donc mais ye azotenir amona na bino oyo bomonaki tobimi ya koluka mwa tofololi mpona koluka esika mpona aya kutana sola na bino e tozwi te mpona yango tosengi bino bolimbisi mais tozali samedi biso bana idps tosalaka assemblée na biso esalamaka na laken na nisi mingi bayebi sale se toreserve boya président koya na assemblée wana bokutana na ye bosolola na ye ayebisa bino ndenge makambo abuo 14h à 18h samedi prochain le 17 samedi prochain. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini bakombata bazali kotata banana libanda ya aéroport mpe kolobaloba bazali koyeba te ete makambo bango bazalaki kokanisa ezalaki yango te yango ete ntango Tshisekedi akomi il fallait basala mo eloko moko mpona kolongola bato oyo na kati na esprit oyo bazalaka na yango ete soki Tshisekedi akomi ale baye baentoure babandi kotunatuna bakestion bayeki komona ete soki basali bongo bandeko ezali très dangereux yango na omoni ete ale basali likambo wana na ndenge ete bafiakuli ye mbala moko ale hôpital ndenge azali wana bandeko akei kozwa batraitement na ye tango bakombata bango bazali kolobaloba mpe kosala n'importe quoi donc Tshisekedi na liboso ya monganga na mbetu ya hôpital bazali kotala ye mpe kopesa ye batraitement na ye oyo ekoki na ye bandeko toyei kokota lisusu na dossier oyo ya tata oyo Roger Lumbala oyo alingi kozwa bakongole neti bazoba mpo mona ete likambo oyo esalamaki ya moto epelaki na radio na ye ezali kaka bamakambo bapreparaki bandeko na radio kozika bandeko nanu kutu mikolo epusani te banda mbala moko bandi kobimisa na banimero ya compte oyo bosunga amerike asie banini mpo mona ete bamakambo na bango ntango bazali kosala makambo ezali kaka kolakisa batrace na bango ndenge nini bayibaka bapeple congolais bandeko boyebi ntango makambo ya dongo ebandaka boyebi ndenge bato ya to bakombata ndenge babandaki bosala bacotisation tokomi place boye na gemena tala ezali koto nzoka makambo ya lokuta bamontage kaka ya bango moko bandeko tozali koyebisa bino ya solo Roger Lumbala rebelle moto asali bitumba na kati ya kirebellion azali moto oyo ata soki afungoli monoko azali koloba lokuta kaka kati na ye bandeko soko tali apparence ya Roger Lumbala ozomona kaka ete tata oyo azali moto ya lokuta mpe bahistoire nyonso tu wana ye moko bamonte yango banini moto oyo aperdre babiloko ya valeur bandeko soko otali na elobeli otali na attitude na ye ozomona ke non moto mpenza azoki likambo mpe ya Roger Lumbala bandeko eloko moko ezali kolakisa te epuis soko otali batrace ya moto oyo esalamaki na nani ya IDPS
na radio na ye bandeko ezali kaka ba strass kaka ndenge moko kaka ndenge babwakaki babilangi na bamoto na oyo ezalaka na besens mpe babwaki epai ya nini epuis eloko tozali kotuna bandeko ntango moto wana oyebi ke eloko wana bato mingi bazali kobosa na yango bandeko nakoyebisa bino boye po ete bato mingi bazali kotiaka na yango te balobi moto epelaki na 2h du matin ndeko soki moto epeli na 2h du matin bato bazali ya kolala epuis surtout na radio wana eloko ekamwisi biso moto epelaki na 2h du matin moto wana ekufaki air nini banani bayaki koboma yango po ete ezali bamoto moko ndike epeli aprale bango moko ntango bamoni ete niveau ya moto ekoki koleka te po ete bakoki koperdre bamakambo ebele ale babomi apres nsima babeleli alerte donc bamakambo nyonso tu bandeko ezali bamontage na bango moko Roger Lumbala azali escroc aventurier yango na omoni ete a rapidité mbala moko na kopesa banimero ya compte bopesa nimero ya compte bopesa ba-aide na bino bosunga mpona dollar nimero ya compte yango mpona euro nimero ya compte yango mpona franc congolais bandeko oyo ezali escroquerie bino bosi bomona mpo moto apesa dollar eza na nimero nango ya compte mpo moto apesa euro eza na nimero nango ya compte mpo moto apesa franc congolais eza na nimero nango ya compte mbala ya liboso na moni na mokili po ete ezali ete ntango balobi ete ozali na nimero ya compte okoki korecevoir bambongo nyonso ya mokili mobimba na compte wana me oyo ekomi ete ya euro ya franc congolais ya dollar bandeko bozomona bato oyo bazali kosakana na biso po ete bamoni biso moko bapeuple tozali na bozoba mingi oyebi peuple congolais bandeko bapoliticien to banani opposant congolais comprendre déjà faiblesse ya peuple congolais yango na mingi bakomi ete po aluka asala fortune baza koya kaka na kombo ete ngai opposant obandi kofinga Joseph Kabila boye nde bandeko mingi bazali koyeba te bato mingi kaka na makambo oyo basali fortune na baje oyo mais peuple congolais bayaka kodécouvrir yango na nsima ebele basali fortune na makambo kaka oyo ya banini oyo ya baparti politique mais bandeko ngai nakotuna bino boye ntango bino bozali koutilize bakombo ya bafemme violée toyokaka kaka bafemme violée ya bamama na biso bosukeli kaka wana mais sikoyo oyo bato bazali kotia moto bango moko na baradio na bango wala nde banimero ya compte bimi mais totikala komona te esika moko bino bato oyo ndenge bozali koloba ete bino bozali kobunda mpo na mboka mpo bolingi peuple mpo na bafemme violée totikali komona te esika bosali sensibilisation bolobi ete totia nimero ya compte oyo tozali koyebisa na badiaspora nyonso tu batia oyo azali ata na 10 euro 5 euro botia bambongo po ete tokende kosunga bamamana na este te ya opposition wana nde balobelaka yango te mais mpona koutilize bakombo ya bafemme violée bazali les premiers mpona koloba ete bango mpona koutilize bakombo ya bafemme violée mpona bainteret na bango bafemme violée bazali neti arme na bango oyo ndenge nini bayebi ndenge nini baganiaka bato na nini ya bafemme violée epuis mpo omona ete bakombata yango mpe respect ezali te meme na nini ya bafemme violée okomona meme na Facebook bazali kozwa mwana mwasi oyo basalaki ye makambo ya baviole bazali kosala opération na mbeto hôpital bazwi foto na ye batie bomoni mpona koloba ete bozali kopesa mpe bamama yango respecte bozali mitema mabe yango na bokomona mpe nzela te bokozala kaka bato ya pasi na pasi mpo bamakambo bozali kosala nzambe azali komona bandeko bolingo na kosenga papa Botamba kuna na régie tiela biso baimage ya monsieur Lumbala totala ndenge nini bakomedi monsieur Lumbala asalaki na liboso ya mikro ya bandeko ya chaîne oyo ya bakongole bino nyonso tu boyebi boyoka ndenge nini azali koloba bandeko batuni ye meme question na journaliste balobi na ye boye tozali komona te ata
émotion moko zali na yango na kati na makambo ekomeli on dirait comme si rien n'était, mais pour moi na kaka moyibi comme il est azali koloba nini non ngai nazali moto oyo na sala ba makambo ebele na sala ba makambo ba guerre ba rébellion na koki kozala te komona pasi bandeko na koyebisa bino ya solo bokeba na ba masolo oyo bomoni ndenge abimisi ba numero ya compte bokeba tata oyo abombaki babiloko na ye ya valeur atiango na pembeni ntango bino bokopesa bambongo wana akokende kaka kozwa babiloko oyo abombaki wana bimisi alobi ete tosombi bandeko ntango azali koyebisa bino ya bopesa biso eloko boye azali kodécrire po ete ayebi ete oyo azali kodécrire wana ntango bokotinda bambongo yango nde kaka bakobimisa baye balakisi bino balobi tala tosombaki yango me ezali kaka babiloko na ye moko bandeko aperdre eloko te tata oyo azali moto ya lokuta me soki nzambe azali nzambe ya bomoi bakokonfondre bango mpe un jour vérité ekoyebana mais vérité eseyebani kaka po ete batrace ya bamoto na bango kaka ndenge moko bandeko donc ezali babiloko moko bien préparé. Papa Botamba tiela biso baimage totala lokuta ya monsieur Lumbala s'il vous plaît. Bonjour honorable. Bonjour. Honorable, Batbazan a une inquiétude épelée de partout dans le monde, comme je viens de le dire tout à l'heure, sur incendie ou salami dans l'entreprise. Est-ce que Bako comprendre nini na makambo nyo selekaki parce que tolakisaki kaka image na ba intervention ya batu mais tolingaki pe responsable numéro 1 yo pour lobela bango et les gars qui boni va comprendre. Il y a posomi balé et les gars oyo ngai nayokaki nungu o baza koloba ke lokola RLTV yango nde moto eza koloba makambo mingi ya Tshisekedi eza kolobela makambo mingi ya opposition eza kopesa ba opposant esika ya koloba gratuitement na kati ya Kisasa tokaki sango ke balingi koya kotumba nde yango wana nakendeki kokutana na général Bisengimana oyo azali inspecteur général ya la police na sololi na ye pendant 1 heure mpe na sengi ye soki akokaki kopesa biso ba policier po baya ko garder biso asengi ngai na komela ye mokanda na komi mokanda na le 22 ya sanza oyo eleki toke totikeli ye a accuser réception ti na mokolo oyo bayaki kotumba ye atindelek biso ba policier te yamboke baya kotumba monaki gouverneur de province André Kimbuta azakoloba agangi alobi ke chaîne ya télévision RLTV tokosukisa yango pona nini poto lakisaki makambo oyo basalaki ya congrès na bango na stade tango stade ezalaki vide bisika oyo biso tolakisaki stade ezalaki vide bango basepelaki te po bango basalaki montage na bango pona kokosa peuple congolais ke stade ezalaki ya kotonda. André Kimbuta akebisi bino akebisi chaîne akebisi biso te me alobeli biso ke bakoya kosala mabe na chaîne ekomi na mosusu Claude Machal oyo avandaka epai ya Tchala mwana azali nani azali cadre ya PPRD avandaka na ndako ya Tchala mwana ye oyo pe alobaki na chaîne ya TVS1 na pokwa ya butu oyo yaki pona kozikisa ndako alobaki ke bakotumba RLTV na yango bato mingi balandaki animateur principal ya émission 7 akebisaki bato ke toza koyoka ndenge baza koloba ke bakoki koya kotumba na butu na 2 heures du matin baye soki bato 25 bamemi manduki bamisusu na machette po bakanisaki ke bakoya kokuta résistance ya monene awa. Monsieur l'honorable, photo évoluer.
Ce qui te faut comprendre, c'est que parce que Bozo Loba Makambo ya Tshisekedi ou bien Bozo injurier Batumusu sur la chaîne Yango Bakanela ki chaîne après Basala Yango Bongo. Oyebi na tango moto azali ko finga moto mosusu na télévision am autorité oyo ya média ya haute autorité ya média bakangaka émission wana balobi ke na émission oyo tolingi lisusu bato baleka te soki bomoni basali boye pamba te mikolo nyonso oyo nzambe akela awa na mokili RL TV akoma obele kotia ba activité ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde yango wana bamoni mabe lokola RL TV nde ekoma télévision ya peuple congolais oyo bato bakoma kovanda ata 20, 30, 40, 50 esika moko pona kolanda kaka RL TV ekomi on dirait bato baza kolanda match ya munene na kati ya Kisasa na nyonso wana bayoki zuwa basali enzombo basali fier ya pamba ya kolobake bango nde bazali na chaîne ya télévision kasi yo moko omoni bazali na ba chaîne soki au-delà de 40 chaînes oyo ezali koloba makambo ya Joseph Kabila Kabange obele chaîne moko oyo RL TV etelemi bango na motema ekawusi bango soyi baza kokoka lisusu koloba te nde yango wana bazwi décision na banzi olandaka mbala oyo eleki oyo ministre ya communication na média Lambert Mende Omalanga akangaki chaîne oyo sans que ezala ata na raison moko mais lokola bakoki biso te sur le plan légal nde yango wana balobi tika tokende kotumba yango nde yango oyo bayaki batumbi RL TV. Kotokoba honorable Roger Lumbala nazomona yo na courage nyonso bien que entreprise na yo eza sous na position te na minute oyo eza déstabilisé pas même déstabilisé mais tout est dispersé nyonso eziki etumbami ozali na énergie na yo lokola regret moko ezali te pa na yo oyebi nga nazali moto asala etumba moto ya ndenge wana oyo kozikisa biloko esalaka ye eloko ata moko te makasi oyo nga naza nango sikoyo ezali oyo peuple congolais azali kopesa ngai yo moko tango ozalaki awa lobi mpe lelo omoni ndenge bato bazali koya bato bazali kotia mbongo na kitunga mabonza ndeko soki omoni mobola aza kolongwa epai na ye amemeli yo 1000 francs na ye eleki 1 million de dollars oyo bakoki kopesa ngai epai ya moto ya mbongo nde babola oyo bazali koya bango nde baza kopesa ngai makasi bango nde baza kopesa ngai courage ya kolobake peuple congolais akomi kobongwa na moke moke akomi kochanger e na banzi ezali nde elonga oyo ekoya na mikolo oyo ezali koya ozali na kokoso toloba bongo na lingala moi okokoma na difficulté te ya kovéhiculer message ezala ya yo parce que ozali candidat député ezala ya président na bino na opposition Etienne Tshisekedi pendant tout ce moment ozali na difficulté bozali na kokoso makasi bongo te mais kokoso ezali sika oyo mais kasi bango basaleli biso pe malamu basali malamu na ndenge nini po ngonga oyo bango baye kotumba chaîne ezali ya campagne électorale te ndeko kanisa soki campagne ebandi baye kotumba chaîne tolingai kozala na difficulté mingi nde yango wana na ngonga oyo toza kose préparer tosengi na bandeko nyonso oyo bazali libanda comme oyo bazali na kati ya Kisasa oyo baza komona ndenge nini congolais aza koya kotika 1000 francs na ye awa soki ozali na caméra na yo soki ozali na table de mixage vidéo soki ozali na table ya console table de mixage oyo ezali na 4 ports soki ozali na bacaméra oyo ya minene wana mpenza
ozana eloko nyonso oyo yo okoki kosalisa biso na yango vraiment tofongoli maboko mpe toza kozela omeka kokontakte biso na numero oyo bokomona bopesa biso yango po tobanda mosala na mikolo oyo ezali koya tobongisa lisusu mpona koganye ya peuple congolais. Boye na nyonso honorable avant ti bakoma na niveau ya kotumba chaîne intérieurement ozo se reprocher na nini ndeko soki baye kotumba chaîne après makambo oyo elekaki na Sendwe oyo bango bazali koloba kezali bato ya UDPS nde basalaki yango oyo bango baza koloba mais kasi Roger Lumbala naza muti ya UDPS te nazali mokonzi ya RCD N eloko nini ekoki kotinda bango batika kotumba ndenge batumbaki ndako ya UDPS balanda sikoyo télévision ya Roger Lumbala po bayebi ke na mikolo oyo UDPS na Roger Lumbala tozali bato moko RLTV nde moto ezali kosala campagne ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba eke emonani ke lokuta na bango nyonso oyo bazalaki nango RLTV eza kosukisa yango bato mosusu bazoloba ke RLTV ekomi kolakisa ekomi kosala na makambo oyo media ekoki kosala te neti ndenge nini lokola ba émission kaka po wana nga na lobi te ke nga na lobi ezali bato baza koloba bongo et opposition dans l'ensemble bozali koluka batrouble bipai na bipai kotumba babiloko siko ntango elakisamaka mingi elakisamaka na RLTV yango nde bamakambo boye ekoki koyela bino boye te ndeko soki omoni bapolisier babomi congolais bachaîne nyonso eza kokoka kolakisa yango te RLTV elakisi yango ezali mabe oyo ya biso ezali télé-réalité soki moto ayibi bolobi ke ayibi ezali mabe tozali kokende na état de droit Etienne Tshisekedi alobi bolingo ya Congo na bolingo ya bakongolais nde oyo biso tozali kosala na RLTV jamais tokoki kondima totia télévision pona tobombaka makambo oyo ya solo oyo tokoki kolobela citoyen congolais nde tango toza koloba makambo ya solo nde pouvoir aza komona ke situation na ye ekomi na suka nde kotala mai eza te courant eza te bamisusu bachaîne misusu atako soki baza kolobelela yango te mais RLTV aza kokende na bakartier kotuna bana mboka soki basi basokoli mai na tongo soki basi barepasse bilamba na fer ya makala to na fer ya courant nde tango bato bazongisaki tokomi kosenga na bachinois basalela biso télévision ya bakoni soki opelisi koni télévision epeli po bato batala nde tango sikoyo bango bayoki image wana oyo moto alobi ke bachinois bayoka biso mawa basalela biso télévision oyo epelaka na bakoni nde omoni ke baverité nyonso tu wana bango bandimi yango te yango nde baye mpona kobuka mpe kotumba RLTV télé-réalité lokolo bengi yango lelo soki makoki ezwami mpona yebi ke ndenge bato bazotala de partout dans le monde oyo balingaka soutenir idéologie na yo pe ya Etienne Tshisekedi je crois bakozala sensible contribuer est-ce que télé-réalité ekotikala kaka télé-réalité c'est-à-dire ekolobela kaka bato solo to ekokoma un peu frustré par rapport ya action to ba acte oyo uti kosalama na uti kolobela yo awa que ngai nazali politico militaire na kotaka ngunda na bangaka moto te me kasi na respectaka bakonzi ya mboka télé-réalité awa lokola basali bonde ekomatisa lisusu
pona ko banda ko kende ko kundola esika makambo manso ya mabe ebombani kasi mbala oyo biso to kostape ceinture ya sécurité oya biso po soki bayeba kutani na biso nde yango wana tozali ko promettre bandeko tolingaki kotia RLTV na satellite tango bayoki lisusu que RLTV soki emati na satellite Congo mobimba ekozala na sango ekozala na vérité oyo eza kosalema na kati ya mboka nde oyo oza komona bitumba nyonso oyo bazali koloba bakoboma Roger Lumbala babomi télévision na ye mpe balingi koya koboma ngai oyebi nga na si na yebe kena kokufaka liwa ya masasi nga moko na si na yebi yango eza kobangisa yo te ozoloba ngo na courage nyonso lokola ezali eloko ya kobetela maboko ndeko soki yo oyebi te ndenge okokufa Roger Lumbala na si na yeba kena kokufaka babeti ngai masasi naza kozela. À la lire où vont les choses, est-ce que le peuple congolais a pu s'attendre dans une élection libre, transparente et apaisée? Élection libre, transparente et démocratique. Yo somona élection apaisée dans mboka nini. Ata kosoki lopoto yango bato balingi obele koloba. Tala na France, c'est ko ndenge bakomi ko boakela na ba flèche. Jamais élection ekoki kozala apaisé. Ekozala apaisé ndenge nini tango Hillary Clinton azalaki kobunda na Obama. Apaisé ekouta wapi? Moto nyonso alingi kozwa bato sima na ye. Oyo ya lokuta abimisi lokuta, oyo ya bosolo pe apesi bosolo. Biso tolingi élection libre, démocratique et transparente. Kasi bino pe na opposition bozali na langage mon côté lokola lelo tozoloba boye Vital Kamerhe annoncaki yepe a déposé candidature pendant que azali na opposition. Il y a une partie topé MLC bazali pe na position moko na binote ya kolobate Etienne Tshisekedi nde abongi kozala candidat na opposition. Bozali sûr il y a pour battre Joseph Kabila comme adversaire na l'élection 2011 oyo. Joseph Kabila baponaka ye wapi na 2006. Ndeko oyebi tango toza koloba makambo ya mboka Congo biso bana ya Congo to miyebi. Vital Kamerhe est-ce que azali ya solo moto ya opposition? Tshisekedi autaki koloba mokolo atikaki dossier na ye alobi boye ba opposant ya solo bazali sima na ngai. Vital Kamerhe batindi ye epai ya Kabila po aya ko déstabiliser opposition mais kasi akolonga te. S'il vous plaît, batindi ye, vous avez de preuves? Auti wapi na makambo oyo ye azako sala ezako lakisa ke ye aye na bomoko te na opposition po soki ayaki na bomoko yo oye okuti bakulaka bato ya kala boyo na kati ya famille politique oyo wana yo ye okomi koloba bino bozali bana mike botika ngai osali nanu ata sanza misato te sanza libwa te mbula mobimba te nde oyo wana eza kolakisa biso ndenge nini ndeko batindi ye na mission ya koya kosala mpona kodestabilize opposition nde yango wana toza koloba Joseph Kabila Kabange. Merci beaucoup honorable nako senga mingi yo moko opesa ba numéro ya compte na bato baza sensible po biso Congo mikilito participaka na problème nyonso oyo kweli congolais na yango toyo koluka yo pour kopesa privilège na entreprise na bino bakoka pe kozwa lisungi ya bato oyo bakoki kosunga bango à l'étranger. Merci mingi. Naza kopesa compte pona bato ya États-Unis na Canada eza en dollars
wana soki batie kuna mbala moko eye awa pe en dollar. Mais nga bato babengi nga mingi. Ba mususu babengi na Belgique, ba mususu na Angleterre. Donc ezali kaka États-Unis na Londres te. Je ne sais na Canada te. Na évité bato mususu na bamboka mususu. Nalingaki koloba boye parce que na ba compte misato. OK, merci. Compte ya franc congolais, compte ya dollar, na compte ya euro. Na kobanda na compte ya franc congolais. 0 0 0 10 17 97 06 19. Compte en dollars. Zéro 0 10 17 97 06 46. Compte en euros. Zéro 10 17 97 06 44. Ba compte oyo ezali na Afriland Bank. Oyo ezali na Kinshasa na boulevard ya 30 juin. Merci beaucoup honorable. Mais mutuna moko eyelinga na mbangu nyonso wana ebike tokomi na suka. Bato bakoloba baya bino pe opposition balobi UDPS to pe idéologie oyo bino bozo défendre ezali lokola kaka dictature moko boye bolingi kaka bato basala oyo be bino bolingi lokola nalandaki Germain Kamika oyo ya MLC azo potana na papa Badibangi monsieur Badibangi akoloba boza lokola un père fouettard. Donc ce qui papa a lobby moi na koki ko kapola te to pe ko négocier te yango ezopesa bino kokoso na opposition bozo kutana na terrain d'entente mon côté pour boloba liloba moko na peuple congolais. Oyebi na tango peuple congolais aza na difficulté. Ngai Roger Lumbala tango na ponaki kozala sima ya Jean-Pierre Bemba Gombo na tunaka ye pro. Bandiko lingo na bande moko bouti kolanda lokuta ya Roger Lumbala oya azali kokosa bandeko lokola ezalaki kumoko préparer bandeko ake kobimisa eboke ya ba numéro na ye ya compte yo moto moko ba numéro ya compte ebele boye puis eloko ezali kokamwisa bandeko po yeba kaka ke ba compte ya bamiyibi ba compte ya bamiyibi ya bafakwa bato basalaka bazali koyiba mbongo ya Congo bazali kosala makambo na Congo po ete elekaka na ba compte wana bandeko mbala liboso ngai nayoka ete compte ezali pona ba mbongo ya dollar compte pona ba franc congolais compte pona euro bandeko bobenda bilili botala ba makambo ndenge bato bazali kosakana na biso ba peuple mais boyebaka yango ete bato ya boneti balumbalo bozomona yazali kopelisa munoko bozali komona ye vrai opposant mais soki bolandeli ba masolo na CC baliaka na bango bambongo ya gouvernement mais bokoyeba pete oyo ezali ntango mosusu bageo kaka bazali kosala ndenge na ntango mobutu ezalaka yango oyo baza koluka kaka ndenge akobenda bino mbongo mais bino mpe bozali kokomprendre te ndeko soki yo ozali kaka moto lokola bapesi numéro ya compte ngai nakopesa malamu ndeko mais yebaka ete un jour bokoya lisusu kolela ndenge bokoma kolela tosalisa bawerarson tosalisa bajube lelo oyo bango babonga biso totikali kaka boye bongozala mpe bato ya kotikala kaka boye ti mokolo mosusu bokoya Roger Lumbala kosaka biso tobimisi bambongo na biso tala lelo ndenge kaka bamakambo ya dongo oyo bato mosusu bakoma koya mbongo na ngai ifale natindela ta mama na ngai natindi na makambo ya dongo nzongo yangi makambo ya lokuta ndenge pe bokoya kolela mpo na Roger Lumbala bino bokanisi Roger Lumbala azali sérieux moto lokola Roger Lumbala azali sérieux te mais boyebaka yango moto azali sérieux jamais akoki kozala ete problème ya boye ekwei
soki ezalaki likambo ya solo akotika nanu baenquêteur baye batali banini soki ezalaki likambo ya solo d'office bandeko gouvernement ezali na zongisa babiloko wana nyonso mais oyo akomi kobimisaka banimero ya compte bandeko nimero ya compte mpo balobi eloko balobi bakoede yo soki balobi bakoede yo pesa kaka nimero ya compte moko mpo baede yo na ndenge ya organisation na bino ya makambo ya lokuta ndenge bosalaki oyo akomi kobimisaka bato banimero ya compte ya dollar ya nini bandeko totala likambo malamu soko omoni moto alati chapeau ya moniere bandeko keba na ye keba na bato oyo bazali kolata bachapeau ya moniere sikoyo na Congo bokeba na bango bandeko bango nde bazali kosala makambo oyo ete mboka na biso moyekende liboso eza te mpo na likolo ya bato oyo bazali kolata bachapeau ya moniere. Papa Roger napesi yo maloba soki ozali na likambo ya kobakisana oyo etali Roger Lumbala. Merci mingi na kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo vraiment nazali kokamwa mingi na makambo oyo nazali komona ya Roger Lumbala nazali koyeba te soki tobenga yango nini oyo ndenge balobaka ete escroquerie d'extorsion yango yo basuforme nango kaka yango yo oyo ezali neti kolinga kobotola bakongole bambongo na bango na ndenge ya makasi mais bozali komona ke ezali koloba bazali komema yango neti ke bo aider mais ezali sous forme ya escroquerie d'extorsion bandeko parce que eloko oyo yebi ete yo moko misali yango na volonté na yo mais ozali koya na liboso pona kolakisa ete basali ngai mabe bandeko bo edenga bandeko nayebi te soki aide ya Roger Lumbala ezali aide moko spécial koleka ba aide nyonso na mokili nazali koyeba yango te po tomona meme ba aide ya tango ba Éthiopien bazwaka grand problème totikalaka komona te esika ete tango bapesi banimero ya compte balobi ete compte oyo mpona ba franc CFA compte oyo mpona ba franc français compte oyo mpona ba dollar donc bakabula yango bapesaka kaka nimero ya compte moko ndeko nyonso to koutilize nimero ya compte wana ezala kopesa franc congolais ezala kopesa dollar ezala kopesa nyonso tu ekweya kaka wana alors ndeko place tozali komona ete Lumbala Roger Lumbala azalaki apremeditaki likambo na ye parce que ayebi eloko nini alingi asala bandeko soki bato balingi baede yo koya koyebisa moto te ke soki olingi opesanga mbongo boye oyo compte ya dollar oyo compte ya franc français oyo compte ya boye oyo compte ya boye te banimero ya compte yango ebele apesi oyo ya dollar oyo ya franc congolais oyo ya nini bandeko tovandi meme na bapoto awa ezolekela mpe biso ondire lokola eloko yango basi bapreparaki bandeko bazeli kaka 2 jours après le akomi kobimisa banimero ya compte oyo soki olingi otinda na dollar nimero ya compte yango soki olingi otinda na franc français nimero ya compte yango franc congolais nimero ya compte yango soki olingi otinda na euro nimero ya compte yango bandeko yango nalobi bakongole soki bozali bato oyo bovandaka mpe bokomi koanalyze bamakambo bokoyeba niveau nini bato oyo balingaka komanipule biso mpe balingaka koyiba biso bandeko Roger Lumbala lelo baza koganga bango bazali koloba mpe baza koloba eta bapeuple na biso baza komona mpe soza balobeli ya bapeuple mais natikali komona te esika Roger Lumbala oyo alobi na bapeuple congolais bapeuple tala banimero na ngai ya compte na pesi yango yo na tie yango en jeu pona bopesa mbongo uniquement pona bafemme violée mais soki otali malamu bandeko bolandela bakongole bazali kaka soki bayebi ete likambo wana ezali mpona intere na bango tala ndenge bakobomela yango nzoto ndenge bozali komona Lumbala tala ndenge abomi nzoto ake kobimisa meme 5 numéro de compte
akaboli yango kutu oyo pona ba dollar oyo pona ba franc congolais oyo pona euro oyo pona boye Lumbala Roger Lumbala non botika ko nyokola ba peuple congolais boyokela ba peuple congolais mawa botika ko sala ba biloko ya boezali malamu te omoni sikoyo oyo ezali kolakisa ete kuwana bo preparaki yango bino moko bo preparaki yango naza koyebisa bino ya solo bandeko bokanga date ya lelo Roger Lumbala alongolaki bainstrument nyonso ayebaki te ezali très important babombi yango batiki kaka mwa babiloko moko mike banini yale batie moto soko otali meme baordinateur na yo ezwi moto baordinateur oyo ezalaka midela kala oyo na poto yango nde batiki kaka na kati wana ezwi moto bandeko likambo oyo soko ozali kongole ya mayele okondima yango tokomona ete bato balingi kosakana na esprit ya bato babandi mbala moko na bacotisation bopesa cotisation mpona bandeko baenquêteur kutu nanu baye te basala baenquête na bango bayeba ndenge nini baproblème yango elekaki bobandi mbala moko kolela makambo ya bacompte Roger Lumbala oyo osali yebaka yango ete nzambe akobimisa yo un jour kokanisa te yo oleki bato na mayele kokanisa te lokola yo bazali koloba soki ozali honorable Lumbala kokanisa te oleki biso bapeuple na mayele me yebaka ete bambongo wana ozosenga bato mosusu bakopesa problème eza te me yebaka ete liso ya peuple congolais nyonso to ezali likolo na yo likolo ya bambongo wana yebaka ete soki lokola ezali bambongo moko oyo bino moko bopreparaki mpo bozwa yango na ndenge ya kobenda bapeuple congolais mbongo boyebaka ete okosala na yango mpe likambo ya malonga te bato oyo bazwaka mbongo ya makambo ya dongo lelo basuka wapi basala nini na mbongo yango batikala mpe kaka bato ya mitelengano basala mpe eloko ya malonga te lelo wana tala bango na bango bakomi kopotana okomona na bachaine na baradio na bango bakomi meme kosalela bato wana bapriere na ndenge ete nzambe apinir bango mpo na kolakisa ete makambo bozali kosala ekokende na yango mosika te bandeko bino moko bozali komona sikoyo ete makambo ya UDPS ezalaki na yango bakumu koprepare bango moko bayebaki yango namoni ete ntango esili babimisi baliste na bango bapapier banimero na bango bakonte bosunga bandeko bayebaki ete suka na yango bakosenga baaide bayebi ezali bakumu moko bien prepare bandeko nayebi ete lelo bakomona neti bato ya radio Zumel 1000 makambo tozali koloba tozali kosakana mais boyebaka ete radio Zumel 1000 ekotikala kaka radio oyo makambo oyo biso tokobanda koloba malgré baradio mosusu bakozala na kobanga mpona koloba yango me ekobanda avenir ekobanda kopesa biso kaka verité mpe esika oyo bato mingi mpe bakoya bakolanda bakoloba ete ya solo papa Roger na mama Rosalie makambo balobaki ezalaki ya solo mpe esi ebanda komonana lelo soki tozwi bato ebele mpo nini baye komona ete makambo oyo biso tolobaka ezali verité mais boyebaka yango ete Roger Lumbala oyo azali kosala ezali escroquerie d'extorsion azali kobotola indirectement bapeuple congolais bambongo na likambo oyo ye moko après meditaki yango bamoto wana bango moko mutu basalaki yango bandeko naza koyebisa bino likambo ya solo bamakambo bakongolais oyo basalaka na secret bokanisa teke etikalaka éternellement bokomona ata moko kati na bango un jour ntango ekoyinda bango na bango moko na bango akobima akoloba verité ndenge nini basalaki bamontaki bakunda bango babiloko yango ntango ya mobutu ndenge babandaki kosala yango kaka baza koya nango ti mais balingaki basala eloko wana mpo ete basali nkombo ya Joseph Kabila mais peuple a comprendre mpe toyebi ete bazali bato ya lokuta yango namoni même maintenant Tshisekedi azwi problème ya santé aye na poto awa
ale ba misusu ba yebi baza ko bomba e combien de ko zo président na biso ba yibie ba kene e wa pipote boye ba makambute bo vandi kaka na poto tika bo vanda président na bino ndenga zaliwana azali na problème en santé ba zuye mbala moko na ndenge cortège ba leki na ye pa munganga il faut boye ba makambo bino bozali ko sala na poto boye bien lokote bozali ka ko sala makelele bozo ko kendeka ngulu makambo oyo ya Tshisekedi ndenga ye wana fuite wana kutu ifale pa ebima ezalaki kaka bato okende bazalaka na nde na bango paralele fuite ebimi lokola mpe bato basi bakokaki mopepango ya bake na aéroport o président Zoya bamindele lokola bazalaka mayele batali balobi non na état de santé ya moto ndenge akomi nango soki totikeli ye batango oyo bakobanda kotuna tunayeba mituna ndenge basalaka mwa mobulu ekozala ntango mosusu likambo ekoma oyo bapulupulu awa banini baproblème ya kokoma ebele ntango mosusu ya kokwela bato awa ale basali kaka système ya ndenge ya cortège bake na ye mpo ete epanike bato te voilà wana ezali vraie version topesi bino botika nde kokosa version oyo topesi bino ezali vrai bapepe congolais version oyo topesi ezali vrai ete pepe congolais bolingi kokosa bozali koloba ete bolingi démocratie mais bolingi ndenge nini ya kosala démocratie yango tu ya démocratie kaka lokuta kaka kokosa bolobi bino ba démocrate mais bolakisaki démocratie yango soki ekomi bamakambo ezali na désavantage na bino wana nde bobandi kokosa soki ezali mpona désavantage ya côté ya gouvernement wana nde bozali kolakisa ete boyebi démocratie tala boyebaka yango ete ndenge ezali wana bokomi na suka nzambe akobanda kaka koconfondre bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo na banzi ete ba information toyoti kopesa bino ezali ba information oyo ezali juste et net bandeko bato bakosa bino te Tshisekedi aye na poto po na problème ya état de santé na ye jamais aye po ete ba bengisaki na likambo moko officiel basali système wana nde po na ko camoufler cortège ye bazui bakotisi ye bakei na ye me akei nde pa ya munganga oyo bakombata mosusu bavandi na Belgique yo moto vandi na Belgique bambula ebele oza koyeba teke gouvernement belge existaka te nano belge bapesa bazwa gouvernement ya sika te mais ozali koloba ete gouvernement belge nde ebengisi Tshisekedi bandeko babolingo po mona ete bato bavandi na poto po ete babengi bango kaka bamikiliste tika babenga me makambo oyo penza ya koaprendre na ndenge ya moto oyo avandi na poto ezali komonana te pe tozali koyebisa mpe na mese lumbala ifatika nde lokuta po ete oyo nyonso tu bazali kosala ezali bamascarade eyebani na yango ete ezali lokuta bamoto wana bango moko baorganizaki yango na omoni lelo akomi kobimisa banimero ya compte bandeko kopesa bato opona oyo mpona nimero ya compte mpona bato ya euro oyo nimero ya compte mpona bato ya dollar oyo mpona nimero ya compte bandeko bino mosusu bomona yango ata kutu basengelaka bato ya Ethiopie aide totikalaka komona te baza koyebisa bango nimero ya compte ya euro nimero ya compte ya dollar nimero ya compte bandeko ezalaka te omona kaka ete baplaye bamiyibi ya bafakwa oyo deja basi bapreparaki yango na bazali kolinga kobenda bato mbongo bandeko mpo banginda lisusu na ndenge ya kosakana te bandeko soko otali kaka misu ya Monsieur Lumbala ozomona kaka moyibi ya kala mpe moto aboma bato mamakila ya bato ezali kaka na misu na ye bandeko ndenge ezali wana nzambe akokonfondre bango daya kutu ye Lumbala ndenge azali wana amitungisa na ye te po ete CPI kala te baza kolanda ye akorejoindre Jean-Pierre Bemba bientôt donc makelelo nyonso asala na ye yango me tango population basalaki deja basalaki pétition na bango mpe basali accusation na bango batindi na CPI ayebaka ete bakododa ye kala te bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci.
bande ko babulingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.